Radio Télévision Lisolo. Yoka. Prof W. Radio Télévision Lisolo. Votre émission préférée. Masolo Yassé Yanzete. Animé par DSV. Diana sous le foot de Rupert Talent. Cyprien Wechi. Oyandoki. Cyprien Wechi. Rafa W. Radio Télévision Lisolo. Radio Télévision Lisolo. Votre émission préférée. Masolo Yassé Yanzete. Animé par DSV. Diana sous le foot de Wuppertal. Charlie Kachila. Cyprien Wechi. Oyandoki. Cyprien Wechi. Oyandoki. Alemoma ba Congolais makambo elelo koyinda. Ndoko bolimbisi ozana montre na ndako na ote papa mais radio du soleil ali branché. Mais oui, biti yango puis na fande la awa na kati ndako nanga. Masolo kitoko. Mais mika kondi mama, ndimela ngai. Radio du solo zana top. Mon côté Radio Lisolo Fankaka. Radio Lisolo wetu abana ba mwena Kongo. Nga duro kwa makere papa na jako na Radio Lisolo papa ni taboro kitagra. Na bana tala biloko kwa na tika na kudia lisusu tepwa Radio Lisolo ibandi. Radio Télé Lisolo. Merci na bande konyoso pe na papa na biso mayamba kuna na régie na loyembo kitoko mpamba te to sala kibongo po to récupérer Cyprien Wechi. Cyprien Wechi wapi oyo bino nyoso ba Congolais boyebi na banzi balobaki Yuda teki atekaki Yesu. Est-ce que Cyprien Wechi azako teka ba combattant to azali ko teka population congolais? Cyprien Wechi oya ndoki to oya kotindela biso kansonda ya solo bandeko balandi sur la trofa W Radio Télévision Lisolo toleki na lombango na banzi na papa na biso mandamawa mama na biso mize umeli pe mingi topesa papa mandamawa nde tokolekana na bandeko moko na moko papa na biso mandamawa motuna na yo epa ya Cyprien Wechi avocat ya diabolo ye di diable biso ya diabolo toyoka yo. Ok. Papa Wechi, bonjour. Bonjour, Naza calme maintenant. Avant tout, la représenter dans les esquisses et la auditeur union sur la zala qui m'a monté, la commis calme, Toza Bandeko, Bolimbisi. Ok, merci vraiment. Nako kangao malba mingi te pour moi qui va passer mingi na katia conférence.
papa na koloba boye nga na ute kolanda yo kala mingi te lobi na ba intervention na Congo Mikili vraiment na ba émission na za pe na sekaka trop vraiment nazaki un peu dessus na réaction oyo se comporta ki na kati ya télévision ya Congo Mikili. Bon na kende tele na question na nga papa question ngo déjà au solo bien yo moko mais nga na ko dia na ngo lisusu peut-être na ndenge mususu papa oleki na télévision na radio na yo lobi ke occupé ça embargo na batu na ba embargo ya 3 jours pour ba combattre ba betaki yo mbata mibale pamba yo pesi bango embargo ya 3 jours pour na dembata siko nga atunyo question bongo siko yo PPRD abomi Chebeya na Tungulu na lelo bakangi pecho ya mukie siko pesa bango embargo à combien de jours. Alors voilà première question siko question na est-ce ko répliquer la deuxième question na ko le Kambolobi awake non ba combattre bazo beta ba musicien bazo beta bazo sala propagande ya président sans les bayeba. Donc ça veut dire siko donc on confirmer que makamo owe bazo sala donc on a encore pour ba beta comme ça Kabila zo ba candidature azo ba voix. Donc on montre que l'action yo moko makamo ndenge zali ke ba beta bino comme ça Kabila zo ba voix. Oh tozo ya makampo ba tout bazo pekisa makambo oyo Congo est éliminé. Par exemple, moko biso to yaki na Congo ah to ko landa ba momi, to ko ba yeba boki, to ko landa ba forme. Le lo ba combattre ba télémisi biso to ko na plein fane raisonner obi ke yo ya solo ko ba raison. To ba raso ba boki te. To ko mo lamuka. Bon siko yo na masolo oyo ke boy na boy. Siko na éviter donc répondre à des questions donc oyo moko lobi ke non, so to ba beta batu awa. Donc Kabila ozo ba volume. Donc siko de makambo ko ba to ko to ba ke ba PPRD na ba wera ba to ba sa na nkopo beta bango comme ça ozo ba voir. Just langa ya no papa, merci. Oui, omoni les solo to bandi ko traiter tout d'abord observation nangai ba organisateur ya radio oyo émission, il fallait me contacter avant d'organiser émission oyo. Pour organiser kaka émission ça weti. Ba to bandi koloba ça l'autre partie. Il fallait tout d'abord commencer par là, m'inviter aussi. Ngai batunde ba téléphoner, bazolo ba likamona yo na radio, na nandi, ngai na joué initiative, na téléphoner pour partager discussion oyo. La kanisi ke des fois ya radio oyo, il fallait nous contacter d'abord. Pour répondre à la première question. Mais papa, ouais, tu vois, la radio l'istolo, ah, l'istolo, ma faute, elle a dansé, il y a l'istolo. Et puis, tu sais, quand on a ça. Participer la bandeko, pour échanger. Quand tu as bossé le conseil de Moko, pardon, la bosse a une question sur quoi ils acquièrent à bosse, c'est pas tout. Papa Nabiso Mandamawa. Mais comment on peut citer SVT na Roger Bongos? Papa Nabiso Mandamawa Bolimbi si tout tika nano ye aloba ce qui a silisi. Papa la bosse elle prend ma journaliste parce que il fallait avec s'appelle yo na Roger Bongos c'est pas de journaliste tout bosse à la po bosse embargo. Mais bilo boya ki tendenge nini? Wa sous question pour la bosse ni yaki ala combien na papier la bosse. Mais bango ba chaka kana ba radio o sala ba radio wana te. Ba chaka question. Et puis, bon, Nathalie, à votre disposition, la répondre puis non. Ok, papa, merci. Excusez-moi, papa. La moni, l'organisateur, va répondre après avoir ce qui va dingue. Pour la ligne, il va quitter l'émission pour tout partager la bandeko. Après tout ça, bandeko. Ceux qui ne connaissent pas les fautes, la coutume n'a biso, pour vandissier, pour yédissier, boyebi que bakoko na biso bobanda ko sala boye bandale no ko sala boye te pona nini bobenga kingai te bobandi ko traiter ngai de yuda bobandi ngai ko condamner par défaut boyo kingai te na monique ba organisateur ya radio oyo boko répondre na question ana na lingi na répondre na première question oyo ya embargo ezalaka soki otouché journaliste soki obendi bilili evoloko abetaki journaliste moko bapesaki ye embargo evoloko akweyaki dernièrement tokendeki kofi abetaki marque tabu biso nyonso tozalaki nsima marque tabu tosengaki embargo topesaki embargo kofi yala 6 mois badiminue et puis baye kocreye maisha parke c'est dans ce sens biso tozalaki on a dit qu'on peut ça embargo na batu ya PPRD. Parole oyo to pesa ka ba combattant na ba media na biso. Bazo finga Kabila eleki embargo. Ba
message ya bakombata ezoleka neti ya barimoke neti ya bangando neti ya bakazadi oyo elekaka wapi na bamedia na biso Kabila landaka yango kuna bayibisaka baverité. Ça c'est notre travail. Tokopesa embargo biso tozawa na poto tokopesa bango ndenge nini embargo oyo tokopesa bango eza neti radio oyo tozoloba eza embargo bazopesa na régime ya Kabila nous permettre de critiquer ce régime, nous permettre de sensibiliser le peuple congolais. Omoni embargo yango wana lelo ngai weti na biseme na yoki na zwi telefone na telefone bandeko na ngai oyo Allemagne to bandi ko discuter ni tete radio oyo est-ce que olinga ko poser la question embargo yango wana liti na biso yango wana to pesa ka déjà embargo il faut nous comprendre fraude électorale oyo ba Burundi bazo ya na Congo tolobi yango eza nini eza embargo est-ce que nouvelle wana ezo réjouir Kabila ou Papa Tshisekedi oyo ya fraude électorale nouvelle wana eza pour Kabila ou bien pour Papa Tshisekedi bien otuni ngai likambo oyo ya bavoix ya Kabila o comprendre ngai te na lobi te ke bawera eloko oyo bazosala eza mabe. Ce que les combattants devront faire, il fallait obtenir séparation entre musique na politique. Ce que tu as obtenir séparation entre musique et la politique, donc les musiciens vont mettre la bangote, la campagne. C'est ce qu'on devait faire. Qu'on va dire ça, bino boulot na bino est la musique. Bon ça la politique et la campagne électorale. Bon ça la banze moté parce que bino boza na bato ebele na sima na bino. Soki kutu na lakisaki soki bolandaka les amis de Wenchi image oyo bato ya wera bazotumba la samba playa parce que wera abetelaki Kabila na campagne ya 2006 image wana elekaki ezaki image ya nani ya ngai Wenchi nazalaki sur le terrain na lakisi bino po ya kolakisa la wera ke bafani na yo balingi te balingi kobetela Kabila te. Tout ça je le fais. Donc Kabila m'a payé ça pour la Kisabino. Qui n'a pas vu cette image et circulaki monde entier. Nakalaki interview et reportage Mosusu où le premier ministre rwandais Loba Kagame intention na yeye à connecter Kivu. Kengo il a intervenu. Na ria Kisibino. Tout le temps na lobaka na bino to sala attention. Sinon jour moko to na muka Congo isa lisusu te. Bon, bomona kango te. Pour na nini bolingaka kotala eloko ya mabe epa ya ndeko na bino eloko ya bie botala kango te na sala nini po bondimake nazosala bulo mpo na Congo soki tosali attention te Congo na biso tokonamuka jour mosusu bapanzi Congo nazala baimage nyonso ya complot international sur le Congo nakobimisa yango te parce que je n'ai pas de gens derrière jour mosusu baza koboma ngai biloko naza na yango na kati ya ndako na ngai bokoyeba na yango te parce que bobandi kofinga ngai boprotege ngai nalakisa bino Congo na biso eza en danger. Tout de suite après interview nakolakisa bino lere nakendeki Lubumbashi bakatange bakomi kodemande indépendance na filmaki bango bandeko totika bilobela lobela totika condamnation par défaut bon poser ma question là nyonso na reposer na répondre bino je n'ai jamais reçu un erreur à Kanambe et je n'ai jamais eu l'occasion même de serrer le boko na ngai na Kanambe boye depuis na kendeke babelge bazosala tout po badebarke ngai na nini na délégation na bango parce que soki na tikala bango nake kofilme na biloko mosusu na bombi bino batake ngai bakongole ya poto babelge bazo atake ngai Congo bazo atake ngai bokoya kozanga. Je ne suis pas corrompu. Je suis un nationaliste pur et simple. Merci et papa Nabiso Cyprien Wenchi Zala Nabiso toujours Nathalie Nanzela Singa
nakotuna yo kaka motuna moko oyo osili koloba ke radio lisolo na banzi e contacter yo te na banzi ti ndenge yo zali koloba awa na yo ke zata na monoko na yo olobi radio lisolo tozoba radio na bino. Tout d'abord, un bon journaliste azali mutu oyo atangaka mingi oyo pe alingaka ko sala ba recherche ebele. Yo d'après yo Cyprien Wechi oyebi ke ba journaliste ndenge yo tangaki ba Mark Tabu, ndenge otangaki ba Adi Londole, ndenge otangaki ba César Ngabi, ndenge otangaki batu misusu. Mais batu mingi wana oyebi esika ba bimate. Ba combattant oyo bino boza koleka, boza kolekisa bango na kati na bilili, boyebi ide wana bazwaki wapi. Na banzi na ndimite ke ide wana tango biso tosali ba radio patriotique tozo teya batu makambu ya mboka pour peuple congolais a telema. Je ne pense pas que yo na tango wana banaye ko teya ba congolais que non tokende ko libérer mboka biso ba radio patriotique. Alors tango tangi ba journaliste wana otangi ni radio lisolo o yoza kolekana awa parce que oyebi yango te mengana yebi les amis de Wechi pona kolakisa yo ke na fuyaka otangi ni radio chondo or que ba radio ezali ebele otangi ni Kimpwanza Bonsomi lobiko tout consort parce que epai na yo oyebi ba radio wana te oyebi kaka moto asimbaka micro na nzela za kotuna batu maloba. Donc epai na yo yebi batu wana nde oza ko considérer bango que non ce sont des meilleurs journalistes pour batuna ba musiciens batuna batu mais oyo misusu yo yebite yango ndenge nini ngai na kokende ko contacter yo na luka yo Cyprien Wechi parce que yo yebi ba radio te. C'est la toute première fois que okota na ba radio périphérique oyo ya diaspora oyo ba radio résistant au passé. Donc c'est la toute première fois. C'est-à-dire que batu ba bengyo ba ebisio mais quand on répondre place en tous les cas et pas bande commission. Merci. Non, pardon, pour répondre à la question en réalité, cela ne veut pas dire que ceux qui ont organisé émission à comme la Cyprien Wechi, il faut contacter l'intéressé. Ngai, ceux qui n'ont pas émission à radio Nabino, n'a contacté Dino. C'est sur ce plan-là. Tu parles de quelqu'un qui a aussi sa fierté, son honneur, sans pourtant qu'on peut ait droit de réponse. Na d'ontologie Nabiso, il faut contacter toutes les parties. Yango et ça là qui trouble les amis de Wechi parce qu'on voulait respecter la déontologie. Je n'ai là qui ne m'a pas répondu. Moi, je peux dire, excusez-moi, peut-être, la nouvelle radio Nabino, au lieu de la radio Lisolo. Là, je présente mes excuses. C'est comme ça on doit avancer. Ceux qui ont la faute, dès qu'on a ici aux fautes, on présente les excuses et puis vous avancez. Merci, Toleki. Mais il fallait dire, non, monsieur Wechi, pour prochainement, sur le métier Lisolo Nabino, pour Kobenga. C'est une faute, ou au lobby. Moi, je suis honnête et sincère. C'est pourquoi tu as été liboso. Merci, Toleka Nabandeko Bazali vraiment ebele, Toleki pa ndeko na biso Dompei Mvita Kanga. Osala maloba. Matondo ndeko desve jana suru photo de Wuppertal. Matondo pe pa ya ndeko na biso Cyprien Wechi. L'avocat du diable, journaliste ya Lingala Swahilise. Ya solo na zana esengo ya komona ete tango ayoki ke bazali kolobela kombo na ye aye kokota pambate ezalaka malamu soki likambo ezali kolekama moto l'intéressé azala vraiment na ngambo wana na kanisi nga na sengeli parce que nga na lingaka radio lisolo mingi na sengeli radio lisolo bolimbisi na isika wana elingaki ezala malamu ko contacter ndeko Cyprien Wechi azala wana a se défendre akwa koloba soki ezalaki ndenge nini. Mais quand moi laps wana l'équipe bon quand même tous en akati na libota na kanisi ndeko Cyprien Wechi à comprendre prochainement ndeko nanga dia sur le foot de Wuppertal na kanisi ya kosala nyozo parce que vraiment mosala yango etambola ndenge wana nazali kokoba siko ndeko papa Cyprien Wechi ya solo yo lobi na landi yo tolandaka yo mingi malgré oyebi biso nte so nyoso zali kaka tosala mosala moko na landi yo olobi ete esengelaki bapesa ba combattant embargo ya Nicolo Misato pambate po quelques combattants ba atteindre na nzoto na yo bien que naza ko condamner acte wana
on peut pas kobetaka ba panzisango pamba mosala pamba te mosala toza ko sala eza mosala mutuya eza mosala ba danger ebele le fait que bato bazali ko risquer tango moko ezalaka malamu soki mbebe ezali ndenge lobi ko benga ndeko ko expliquer ye akwa ko sosola esika nini azali ko tambola mabe mais ko simba na nzoto na esika obisu toza ko sala bitumba moko ezali vraiment malamu te menga moto na kotuna papa Cyprien Weti soki yo pamba te quelques congolais quelques individus oyo bazali pe ba combattant ba toucher yo tie embargo na makambo yo setali etumba Congo est-ce que opinir ba combattant to opinir Congo pamba te combattant azali ko bundela pona Congo mais yo soko opinir makambo nyonso ba combattant bazali ko sala olobi to censurer yango elekate na ebité soko oko répondre ngana esika wana soki vraiment ozali ko punir nde bato wana to ozali ko punir Congo oyo bazali ko violer ye Congo oyo bazali ko panza ye Congo oyo bazali ko sasa Congo oyo azali mama na yo wana motuna ya liboso ele kwa mi baye na kotuna awa contre la question wana na banzi papa na biso Cyprien Weti zela atuna deux questions na comme ça pour répondre na bana koyoka te motuna mi bale ezali nalandaki yo na bilili mikolo leki mwa muke esika nini yo ozali kosala lokola na koloba neti défense ozali kosala neti avocat ya situation na yo est-ce que ozalaki déjà na écho ete babandaki kolukisa yo parce que soki natali bien makambo olobaki na bilili wana ozali vraiment s'expliquer kozali traître te que ozali muto ozali kobundela pona Congo nakanisi plaidoyer nyonso oyo osali sikoyo na kati na bilili wana soki toki koluka yango tokokutaka ke ezali même plaidoyer motuna ezali est-ce que likambo eza na baantécédent na yango ou bien ezali kaka likambo moko esalami sporadiquement matondo na sonki maloba osala maloba papa na biso Cyprien oui pona likambo oyo ya embargo ezalaki symbolique yango tomonaki neti kofi topesaki ye 6 mois baevoloko 1 an lokola oyo ya bakombatant eza makambo ezotala Congo tolobaki symboliquement 3 jours parce que 3 jours même 3 jours ekokaki te ari moke oyo aleki bon omoni biso les amis de Weti todesitaka po ya kozwa raison te po ya koavancer na esika wana papa yo conseiller nini po elema wana to enterrer yango totala komba oyo eza liboso na biso parce que on ne peut pas s'attarder la question wana ezalaki symbolique na expliquer bino oya Kabila na lobby ezalaki ya Mzee Laurent Désiré Kabila bolingaki na loba nini na place wana comme ça to trouver solution to avancer na makambo mosusu oyo balobi ya kipetre ya avocat na soki antécédent ezalaki effectivement mon ami c'est pourquoi na ibandeli nazalaki un peu monté antécédent ezali bandeko soki tobandaki basite na 2006 lokola ngai naza mutu ya Manyema mama Sifa aza mutu ya Manyema Zakaria asalaki cassette moko ya kolobaki ngai naza ndeko ya mama Sifa or na mama Sifa toyebani te toza bandeko te ye aza mutu ya Kabambare ngai naza mutu ya Kibombo eza neti na Equateur mutu moko aza mutu ya Guado mosusu ya Lisala parce que baza bato ya Equateur balobi baza bandeko depuis ce jour-là en 2006 victime ya liboso ya bakombata awa na Bruxelles ezalaki les amis de Weti na 2005-2006 bapesi ordre nazalaki na magasin kosomba lisusu epai ya Weti te parce que Weti aza ndeko ya mama Sifa Kabila apesaka ye mbongo nazalaki na magasin ya ba DVD magasin na Kangi bafilmage oyo ya bamariage ngai nde na bandaki bato nyonso bayebi bato nyonso babandaki koya lisusu epai na ngai te et comme na bandaki kosala na cadre ya boulot ya bajournaliste
voyage au Babiloko Bomoni, il y a ma premier ministre là-bas, Louis Michel. Et pendant cette période-là, Louis Michel, Babane Koloba, Yenda Zotia, Kabila na pouvoir, na bimaki kolabo, parce que la bane kokende kosala boulot na ngai ya ki journaliste, oyo lelo, peuple mobimba ekomi ko profiter. Donc, l'antécédent ezalaki. Awa nazali, c'est Louis Michel qui me finance, Kanambe qui me finance, or, nazo kemba papa. Awa nazala ba huissier, ba facture ebele na futaka pété, mutu moko azosalisa ngai aza pété. Alors, tout ça, n'a pas expliqué nani. Tout à l'heure, tout ça, les amis de Wetchobolo Kaka, tout ça, 2 personnes, Ngaïna Alimia. Alimia est obligé maintenant de travailler ailleurs. N'a pas croyé dans les amis de Wetchi. Moi aussi, je suis obligé à mettre ma caillou, ma livraison, mon nyoso, côté dans les amis de Wetchi. Mon côté, après ça, Kabila sur un héros. Au moment où on dit que Kabila nous donne de l'argent, et ça, la capacité, la motema, il y a un bon azala qui monte, bandeko, bon comprendre ngai. Mon côté, ça, ngai, un héros, na senga kapete. Yango na kobanda kosala ba vidéo, bolanda les amis de Wetchi. On va vous expliquer ce qu'on a déjà fait. On va vous expliquer nos œuvres sociales. Oto salaka na mutoki na biso mboko. Mutu moko azalaka sima na biso te. Mutu moko azalaka sima na biso te. Banteseda yango wana. Ndeko azolela, bozotika ndeko na bino. Je ne suis pas traître. Nabila Kamonga Kabila T. Et je n'ai jamais serré la main de Kabila. Occasion à serrer la main à Kabila. Je pars avec les Belges. Pour voyager dans la Belge et dans la Candoïne. Maintenant, je vais expliquer comment on voyage. Comment tout le temps, quand on a Congo, aller-retour, Batubakani Saraki, Kabila Ndé à Futaka ou la Belge. Je vais vous expliquer. Comment on voyage. Il y a association des journalistes professionnels belges. Il faut aux ala affiliés. Bango baye ko contrôler ceux qui boulot oyo salaka et répondre à la norme et journalisme. Comme biso ba les amis de Wetchi tozaka na émission et les na télé Bruxelles batunyo so bayebi. Batesa ki biso carte à presse. Dans ce cadre, il y a une émission na biso, on te le la kamakamba ba congolais awa na Belgique. Émission wana ebimisa ba congolais ebele ba journaliste. Tina ba TV5, besoin qui carte ya journaliste. Mais la ceux qui ont la carte ya journaliste, wana carte ya presse. Si le ministre voyage, il invite toute la presse. Oh, il y a la carte. RTL, les années la chaîne allemande de la Bino, la RTBF, le soir, la journaliste Nyonso, la télé m'a tombé, la cadre d'émission n'a rien à télé Bruxelles. Le ministre ne peut pas dire que nous rejoint les amis de Wetchité. Et dans ce cas, les journalistes Moussous va relever. Bon année, aujourd'hui, les journalistes, le soir, il y a RTBF, au pic à télé m'a tombé. Oza, ni raciste. C'est dans ce cadre Tokendeke. Maintenant, le ministre voyage avec l'avion gouvernemental belge, qui est gratuit pour tout le monde. Tous les pays belges. Et dans la RTBF, RTL, Journal Le Soir, Belga, tout voyageaka. Et ça, gratuitement, avion gouvernemental. Même ceux qui vont voyager, c'est le ministre qui prend l'avion gouvernemental, il y a 350 places, à quel endroit il y a Moko. Maintenant, sur le terrain, chaque rédaction supporte les frais de séjour. Il y a des journalistes et bango. Parce que chaque ministre a foutu des frais de séjour et commis corruption. Et commis corruption parce que beaucoup ont critiqué le ministre était. Comme dit ce Kendeke Kuna, les amis de Wetchi Toeda, un peu partout en Afrique, biso tokei na bango neti na Congo. Si tu komi na Congo, bango bake na meni, biso tokei na ba famille. Et lorsque tu voyages avec les ministres, il n'y a pas de prime d'émission. 0 €. Parce que le ministre, ceux qui a payé, c'est sa corruption. Maintenant, ce système au Congo, c'est tout à fait le contraire. Quand tu voyages avec les ministres, c'est lui
qui paye le voyage, qui paye les frais d'émission. Il y a une confusion et kotaka entre Ngai Wechi, na média belge, na Bamosusu. Bamosusu bazo calculer Ngai na ndenge ya Congo. Or Ngai naza na ndenge ya Belge. Maintenant, le gouvernement belge donne des subventions aux grands médias. Neti RTBF apesi bango, journal Le Soir apesi bango, mbongo, pour bafuta ba journaliste. Et comme il a tout l'angai, bapesa kangai mbongo te. Balobi c'est une émission destinée aux Noirs. Nous n'avons pas un intérêt. Il y a un monde à sali au moins 8 ans. Sans être payé, mais nous avons salakaka. Il y a un monde à kolakika bino tout. Nyonso wana eza une image, nazo bomba makambo nyonso nazo loba, eza une image, je vais commencer à vous prouver. Comme j'avais objectif ya kokende kotala eloko nini basalaka na Congo tokei naza neti zoba nazo filme na bombi na filme na bombi na filme na bombi na filme nde na archive makambo ebele parce que lelo tokei toza na délégation ya ministre yo soda ya Congo na kofilme tout okosala ngai rien soki otouche ngai otouche bajournaliste nyonso mpe délégation ya ministre belge yango bomonaka weti akei azongi sans problème. Maintenant question oyo botuni tokendeki awa na Kinshasa, j'étais chez ma sœur na Lubumbashi nakutanaki na un ancien des amis de Weti qui m'a longé. Na Burundi, na Kendeki aussi, un autre ancien des amis de Weti qui m'a longé chez lui. A commis correspondant à France 24. Donc, Nakei, Nazongi, voyage où il y a Bango Moko pour une personne, frais de séjour, c'était à 990 €. 990 €, Nazanangote. On devrait partir à 2 dans l'équipe Nabiso, Lokola. Christian na ligne azalaki na bato ya place ya kolala te esika kolala te atikalaki alimi abandaki kotravaille akendeki te atikali nakei ngai moko ndenge nakendeki wana ngai moko cameraman ngai moko journaliste bainterview nyonso soki bomoni kamera ezalaka fixe ngai moko napose kamera napose baquestion ngai moko preneur ngai moko monteur donc nazosala tout ngai moko bandeko. Alors si on maquise chaque fois azoli ya mbongo ya Kabila azoli ya mbongo ya ministre tout voyage na Louis Michel pendant au moins 10 ans n'a même pas 1 €. Je suis fier aujourd'hui. Je suis fier aujourd'hui de dire à mes compatriotes que j'ai respecté la coutume congolaise, la fierté, dignité et honneur. Je n'ai jamais demandé 1 € à un ministre. Merci. Merci et les amis. Merci. Merci papa Nabiso, les amis de Wechi bandeko balandio eza bien bayoka yo boye mpo koloba na sima mokongo ya moto ezalaka malamu te toza koyoka yo tokene na pa mama Nabiso mise pamba te bandeko bazali ebele na ba réponse la okene koza bandeko na ngai dino te toza bandeko biso nyonso toza ba congolais malgré dingala swahilise te wana nyonso tu ozali koloba na moni mutu oyo abungi maloba na yo te ozali koloba malamu bandeko bazali ko yoka yo. Alors toleki epai mama Nabiso mise mama kuna na mboka Bruxelles toyoka yo motuna epai ya ndeko na yo. Oui, bonjour messieurs. Je pense que bazo benga yo les amis de Wechi ou bien comme on a yonde Wechi papa nanga. C'est ça. Bon, on appelle ça bonjour monsieur. Bonjour, bonjour. Na lobi boye papa. Ngai nazali ya bateau balandaka yo te. Na banina ko s'excuser pour na maloba na bakia, ça va? C'est parce que la chose est présentée que biso ndenge wana yango na lobaki o excusez nga. Maintenant na kina liso na biso na tuna ba question nanga papa nanga. Nalina tuna yo boye papa nga na yebi yo te. Na yebi pe misala na yo te. Je pense pas que nous sommes moins informés parce que nous avons yoté. Pour nous se présenter à Wana Nenga za koza ko ganga na mato ya bateau et en tout cas passe.
ndenge oza se présenter awa ogangi olobi opesa ba combattant embargo. Est-ce que ba combattant wana po banda mouvement na bango ezalaki yo mto bandaka na bango ou bien ba yebana po yo zali? Question liboso na tuni yo. Question ya mibale papa na ye peut-être ceux qui osa conscient ya mentalité ya bato ba yo kakayo comme journaliste comme yo moko uti koloba yango. Tango yo za koloba ke oui bosali boye na kosala boye papa oyebi devant qui na mato ya nani makamwana ezoko ya pendenge ni bato baza ko recevoir yango yo za journaliste oyebi quoi déontologie ya ba journaliste oyebi très bien de quoi je parle. Et ensuite ceux qui osali koloba devant bateau hein normalement yo moko il faut omi bomba nanu yo olobi ba protéger yo na nini yo ya mbaka bato ya perde na ndako na yo boyoka na kate boke na libana na café te boyoka na libana ba rendez-vous te o ya mbaka bango na ndako na yo oza koluka nani a protéger yo contre nani na zongisan malo ozana maloba papa na la troisième question nga na comprendre te oyambaka batuni boye na zongeli papa est-ce que ba combattant bazo devoir yo quelque chose même si on le bac on a ndenge ya jeu attends combattant bazo devoir yo quoi bayeba na combattant po yo pona yo ou bien soki yo lekisi bona makambo na émission na yo te nde ba sili kozala ba combattant nde ba yoka makambo na bango te non na kanisi mama même si les alaki na blague même si les alaki na blague ndenge yo c'est comme je l'ai pas na ngai pona nga mo te aussi au baissé à mingi non mama yo za mama moboti nde apesaka conseil mama moboti atalaka à gauche à droite apesi conseil na nyonso oyo olobi na moni eloko place moko te olobi kobe même awa na poto tobetaka même basi na biso te tokomi kobanga après kobeta même mwasi na yo obandi korefléchir nde na question papa na ngai kopesa ba détour tingala papa na biso excusez maman monsieur répondre na mituna na ye ngai yuda boyambi ngai na nini obandi kobeta ngai yuda boyambi ngai na radio na biso boyambi biso na radio na biso awa maintenant pona nini boyambi ngai papa na ngai atuni yo mituna alobi est-ce que banani balingaki ba protéger yo parce que yo yambaki batu ya non papa wana yaki troisième question na tuni nano boye ba combattant baza ko devoir yo quelque chose yo mto sala ki bango bazala peut-être ceux qui bango baleki na émission na yo te nde bato bosani ki baza ba combattant nde ba action na bango ko yebana te nde nini soki nini yango na tuna ki papa na ngai soki oyokaki question wana malamu et puis na tuni boye olobi ba protéger yo comme journaliste ozwaka ba risque na yo na ndenge na yo moko bako protéger yo ndenge nini yo yambaka bata pe perdre na non quelqu'un est libre de me protéger là ou ne pas me protéger hein quelqu'un est libre moi je demande je lance un appel wana mutaza libre ya me protéger ya kundimango ou bien ya kundimango te c'est ça je n'oblige pas personne hein moi je lance un appel c'est tout oyo ya embargo nayambaka bato ya PPRD te tosalaka baémission koyamba place nini na ndako na ngai te eza neti bino boyambi ngai na plateau estce okoreproche baorganisateur bandeko na biso bayambi ngai na radio na bango c'était dans ce cadre koyamba bango na cadre ya émission comme lelo boyambi ngai estce awa boyambi ngai bosali mabe bareproche ngai ou bien maintenant lokola bozoyamba ngai boye ezalaki boye bozoyamba ngai boye maintenant bakombata baye directement na studio na bino bozali wana mpona nini boyambi weti babandi kobeta bino c'est comme ça ndenge ezalaki papa wana eza bariske no ya misala en tant que journaliste toza na ntina moko ya kokota makambo wana kuna soki penda ya solo ezali ndenge wana parce que natuni yo papa na ngai natuni yo boye
tango yo pesi embargo na ba combattant oza sûr que tango yo kangi oya yo epai na yo ba combattant ba yo na oza sûr pas embargo ya ba par rapport ya démission na biso tutinda ka ba combattant na Congo parce que ba combattant balobaka awa na Bruxelles toti yango na émission na biso totindi yango na Congo parce que na Congo oui mais on répond à la question na ngai te ba combattant ba yeba na kaka pona émission na yo ba koka ko yeba na nzela mosusu te. Merci et maman na biso mise. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que bakoye banaté. Ba combattant oui mais justement tango yo solo ba makamba embargo zo kanisa que so sali bango embargo bakangi bango monoko libela. Ce n'est pas ça. Et ça na sens ya ko respecter mosala na biso. Comment ya ba combattant ça les médias vont recater. Même le tout qui est na yo. C'est grâce à médias. C'est dans ce sens. Ceux qui me radio la biso zala ki wana te, to ngaki tolo ba boité. Ceux qui va combattre le long a répété en haut na ndenge ya bien, ba yeba ni c'est grâce à médias. Et ça médias les amis de Wechité, et ça médias nyoso. Alors, ceux qui besoin ça là est loco. Bon respect à kabiso. Yango na ndenge ki na loba bongo. Même si vous respectez Wechité, vous respectez ba tout oyo ba organiser émission oyo baza bato ya presse toza lingomba moko yango nazoloba mais soki yo pe lelo bato nyonso bazoyoka yo c'est grâce à la presse nalingaki naloba bongo. Merci Cyprien Ouechi. Loba mosusu que ce n'est pas grâce à la presse loba yango toyoka yo mama. Merci papa na biso Cyprien Ouechi na banzi mama na biso mise o landi intervention na EP oza satisfait. Merci. Wana bolimbisi ndeko na biso bandeko bazali ebele na zela. Ndeko na biso bandeko bazali ebele soki omoni temps oyo e permettre te otiki bandeko pamba te mingi baza ko benga na zela. Na banzi papa na ndeko na banzi ndeko na banzi ndeko na biso non to pesi ndeko na biso Kelly oya koteli biso to pesie maloba matondo papa PDSV na zako lobaka kapona papa Wechi Cyprien Wechi azali journaliste na kanisi makambo ya Congo etalité poni mutu te donc tango yo ozako yamba bato ya PPRD et puis ozako luka ko confronter bango na ba combattant c'est que vous avez danger yo moko pour ce que vous allez journaliste à solo parce que badinyo so bazoyo kana kombo ya Congo etali yo etali ngai etali ba combattant nyonso nazolo ba comme combattant na kati ya Londres ba combattant oyo baza ko sala musala na bango eloko oyo toyebi ke mobilisation soki bino bo simba ki biso bo pusi makambo oyo eta pona grâce na bino pe ba journaliste oyo bo teke mobilisation etamboli mokinumba bati ba combattant ba tuso ba combattant ba combattant esengeli bazo pesi balobi na yo boyeke soki ozali ko sala eloko oyo tozali contre bato oyo nyoso bazali na occupation na Congo donc yo tango sawana il faut le bagake soki nazo sala likambo na ngai na ko kotsa on lisanga na bato oyo ba combattant balingaka te tango yo sangisi bato moko boye na ba combattant donc ozoluka ke yo moko zo mbano na yo donc mbano oyo zwi sengeli ka koyeba ke bande kuna ngai to sola na ba malamu to bela ko bisa makango na moni ba journaliste na bino ebele ba zala kana lisanga te to yo ka te ke lisanga ba journaliste ya Belgique ba sangane sika moko lelo ba sangani po ba loba ke to zo décision mo pona makomata so bozoli ya mbongo na no bo continuer kolia mbongo boyeba ke Congo attaque tu bolé mbongo bolobi ko ta bosa complot moko ba journaliste pour bobebisa idéologie ya ba combattant boko kokayango jamais mai ese ke mu PPC ke boko sala ka eloko ata bo sali ndenge ata lobi opesa embargo nyoso yo opesa yeba ke musala ya combat et ko continuer to kozala na libération ata ndenge nini ata to sali 10 ans libération ya Congo ko sala maka ata bino bolobi biso ba journaliste to koloba lisute to pesa embargo bozali komikosa wana ifo tiango na mutu botala ke bozali komikosa komba oyo ko kende tina suka
ata soki okomi kolabola kisi kolabola okozwa mbano ekokontinue kaka na tuka na lobi wana papa psp merci na ndenge oyambi ye mpo ayoka bato mpo bazosala baerreur mingi oyo bango bazokanisa bazoyeba te na matondo mingi na suki wana. Bon, est-ce que nakoki opposer question moko? Qu'est-ce que tu attends par embargo? Parce que c'est le mot embargo peut-être moto na moto azo comprendre na sens na ye. Po na yo embargo elingi koloba nini? Embargo ezali lokola ke toboye eloko moko tolingi yango te. Donc bolingi makambo bakombata te botia yango embargo botia yango landa bokoloba lisu makambo na bango te. C'est ça? À l'écart. Non. Sur le plan journalistique elingi koloba bongo te. Yango la moni sikoyo confusion eza la mot embargo. Embargo na terme ya journalisme, c'est-à-dire eloko oyo elingai eza bien te. Yango na pesi moi suspension po tobongisa totala ndenge nini tokotambula après. Nde bapesi embargo ya 3 jours po tovanda to trouver solution mbala ya nsima kobetaka yangai lisusu te. N'importe quoi. Hein? Bozana na ndako na bapaya okangeli mwasi na yo deva bapaya mwasi avandi nye na putu alobi papa likambo oyo ali eza bien te mbala ya nsima kogangela ngai te liboso ya bato mosusu yango sangisi bajournaliste nyonso po bosala likita na bakombata na chambre bato baza te okopesa ngai mateya na koyoka yo. Embargo sur le plan journalistique elingi koloba bongo yango biso na bakombata peut-être samedi tozala na réunion mpo ya kobongisa. Embargo elingi koloba bongo, ce n'est pas l'embargo oyo bozokanisela yango. Allô? Toza koyoka yo. Nana suki wana. Merci Tokei et papa na biso. Embargo yo lobi nini? Merci Tokei et papa na biso Dodoli ito ameka kopesa yo motema ya Congo atuna yo motuna na eboto. Matondo. Okomaye. Toza koyoka yo ndeko. Mbote ndeko. Mbote avocat de Diane. Toza koyoka yo. Na poser une question en tant qu'avocat de diable, c'est parce que sur lequel la radio de l'eau, lequel en tant qu'avocat de diable. Mais par contre, on arrive à dire que non, le diable d'abord lui-même, que tu as représenté, n'a plus le droit à représenter par un avocat. Donc, dans la radio, tu te contredis toi-même sans que bon. Pourquoi c'est parce qu'on défend une cause généralement ils sont mauvaise. Donc, nous avons aux avocats de diable et tu représentes même le diable. Aux avocats de diable. Oui, je sais qu'un avocat a quand même chargé à défendre quoi, un accusé, même si culpabilité n'est certaine. Mais l'accusé, vous allez défendre le bango. Culpabilité, vous avez certaines idées, mais il y a l'atrocité, il y a le crime. Ils ont tiré choquant et amoral. D'accord. Bon, ça va pas douter. Il faut faire comme Zachary a fait, non? Zachary est parti dans le Congo. Il a porté le tricot, il a un sous le tricot, il a s'adressé à chef, c'est parce qu'à se retrouver à guider, non? Et il a fait ça. C'était encouragé. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Et tu me parles de Moussoaïl lingalisé. C'est quoi être Moussoaïl lingalisé? C'est quoi? Est-ce qu'on peut être un Congo lingalisé? Un Louba lingalisé? N'importe quoi. Et puis tu passes à la radio et tu dis n'importe quoi. C'est quoi faire un travail de journaliste? Ça consiste à quoi? Être journaliste, c'est quoi d'abord? N'est-ce pas être principalement recueillir des informations par l'événement en actualité sur un sujet particulier? Yo, vous êtes journaliste. Yo, vous êtes journaliste. Yo, vous êtes journaliste, yo. Journaliste. Écoutez, je n'ai pas encore fini, tu m'écoutes, s'il te plaît. Tu as commencé à blâmer les gens depuis que tu as commencé. Tu vas encore poser la question, pas fini. Je n'ai pas encore posé la question. Nabanzi, papa Nabiso, Cyprien Wechi, yo zela oyoka motuna na yo nde. Est-ce que tu peux résumer la question pour que je réponde? Attends, ce qui a ici comme ça, Orozoma Loba, Nako Sala.
Ok, ça va. Yo landa ye soki ya sili si mituna na ende ozui maloba. Ok, papa na biso to pesio maloba. Na modi bondeko. Botika osarana ba. Soki ma pesio mongode. Faut pas on est dans la radio de Solo. Tu sais combien de gens ils ont passé dans la radio de Solo pour traiter des gens de collabos. Tu sais combien de gens on a traité des gens de collabos dans la radio de Solo. Ils sont là, ils travaillent pour le Congo. On est les combattants engagés. C'est-à-dire, c'est quoi être combattant engagé? C'est quoi être un bon combattant? On dit, Elaxini, vous êtes un bon combattant? Nous, on a aujourd'hui Elaxini. Être un bon combattant, tu sais c'est quoi? C'est celui qui ne baisse jamais sa garde. Quoi qu'il arrive, il ne laisse jamais tomber dans le désespoir. C'est quoi? Vous êtes un combattant, vous êtes un combattant, pratiquant, courageux. C'est ça. Tu n'as pas le droit à opposer, à l'embargo. Tu représentes quoi dans le Congo, toi, Wechi? Toi, avocat du diable, je n'ai pas affaire à un Wechi ici. J'ai affaire à un avocat du diable. Bah, pose une question sur le bongo, tu n'as pas répondu. Et tu es là, tu es en train de plénicher. Tu es en train de pleurer dans la radio. On n'a pas besoin de vous ici dans la radio, n'importe quoi. Busso, on a besoin, il y a un combat au gros, il y a qualité, on n'a pas besoin d'avoir. Même avec 3 ou 4 personnes, le Congo sera libéré. Et comme vous avez une nation libre. Question à réserver. Est-ce que vous allez voir? Vous allez journaliste Mongo, vous allez toujours revenir à Azali, ni de droite ni de gauche, tu es à position. Tu es où? Aux à gauche, aux à droite, position aux amis. Maintenant. Nabanzi, Olandi, papa Nabiso. Tu peux me résumer la banane que vous position na yo ezali nini? De gauche à droite, pesa position na yo na lit oyo. Merci. La lit nini? Nabanzi na lit oyo biso ba combattant lit ya résistance. Kelengi koloba nini? Toi kelengi koloba nini? Lini. Na dingi obaboye. Na bandeli question na ngai. Bande kono bazali au milieu du village. Gauche est représenté banane. Na lobi boye, na bandeli question na répondre ça bien. Bande kono balobi que non basa au milieu du village. Est-ce que vous allez au milieu du village? Merci. Merci. Bande kono balobi que bazali au milieu des villages. Or, est-ce que vous peut aller au milieu du village? Ngai nalingi natun la répondre à la question Mosusu. Est-ce qu'il peut nous montrer pour ça les 20 ans une image des amis de Wechi où il y a Koumissa, un homme politique congolais? Question la yangoan. Nabanzi wana ezalaki question ya papa na biso les amis de Wechi atuni est-ce que si omoni na vidéo moko azali ko kumisa gouvernement en place? Ndeko na ngai. Wechi où ils ont représenté avocat du diable, il a interviewé Werasson. Il a posé des questions à Werasson. Il est arrivé à un moment où Wechi a lobby la bango. Il traite tout le monde comme des collabos. Bango ou Albakiona, banane. Ce sont ces questions. Merci papa Nabiso. Na lobby papa Nabiso meka komatisa moi voix na yo ayambaki nani? Je mets tout le monde au défi au studio là. Pas la kissa, image mon parce que biso toza na image où Wechi vante un homme politique congolais. Kabila kopesa na mongo pona nini? La kumisaka yepete, na zaka na intérêt na été. Bon la kisabiso Wechi lokola awa batu nyonso bazo focaliser kaka na vidéo oyo ya mikolo oyo. Olobaki boye, c'est bien na répondre. Na lingi na poser bino question. Bon je image mosusu ya Wechi na vidéo boye okumisaki Kabila. La vidéo boye okumisaki boye. Vidéo boye. Boloba. Si vous accusez quelqu'un, il faut apporter la preuve. Tout ça dans l'état de droit. C'est ça l'état de droit. Comment on a dit c'est ça? Pour instaurer un état de droit. Un état de droit, si tu accuses quelqu'un, vous apportez la preuve. Bon, là, qui s'en a image moko. Oh, il y a les amis de Wechi, à Koumissi, Moutoumoko Boye. Même un musicien. Même un pasteur. Yo, on est qui bon, on a danger. Ou bien la émission la douche. On a dit ça. Et
émission na biso ezala na libanga te botala na site na biso publicité moko ezalaka te botala na émission na biso tokumisaka mutu moko te bolakisa ngai émission oyo les amis de Wechi tozokumisa musicien ou homme politique boposer la question. Merci. Tu as posé une question, je peux te répondre, non? Répondre comme ça tous les canabandés comme sous pambate batu bazali vraiment ébélé toyokayo. Ce monsieur Ouazan la radio de l'oiseau, c'est un grand menteur. On a traité grand menteur, ça fait que on s'en engage comme moi. Pourquoi? C'est parce qu'il a passé aujourd'hui dans la radio, à l'excès image de les cas qui je ne sais pas moi la Congo Mikili, il a dit désormais à partir de l'élo, après si les combattants sont embargo, dans l'excès ma Cambia Kabila dans la radio. À l'équilibre de la radio, et il nous dit à ça dit allusion la vidéo de Kabila de père, mais de dire quand même. C'est quoi ça, cette histoire? Écoutez-moi, je vais finir, s'il te plaît. À part vidéo à Congo Mikili, na tous les sous-sous. Quand vous accusez quelqu'un, il faut apporter la preuve. Na tous les questions de sous-sous, à part vidéo à Congo Mikili. Bon, la vidéo à les amis de Wechi, autocomis musicien ou politicien, yondé, on est qui bango, yondé, on est qui va combattant. Mais monsieur, il y a des gens qui sont Congolais qui ont retient l'image de Kabila le père. Les Congolais, ils vont faire mal dans un amas dans tout ça, on passe. Tu crois ça? Ceux qui ont des Congolais qui non, désormais pendant les noms, ils retient l'image de Kabila le père dans Internet. Les commentaires, les combattants, ils vont se lamenter pour le un grand menteur, continue, tu représentes. C'est ça que tu as dit. Il y a Kabila Joseph. Il y a la loi qui retient image à Kabila. Est-ce que la loi dit Kabila Joseph ou bien Joseph Kabila Kabange? Merci et merci Papa Nabiso. Soit vidéo il y a Congo Mikili. Est-ce que la loi dit la retient vidéo il y a Joseph Kabila Kabange? La loi qui la retient donc il y a Moussé. Parce que de la biloko il y a Moussé, ce que j'avais filmé, il y a des secrets. Merci. Tous les Canadiens dans mon tour, dans mon sous, Papa Nabiso. Non, non, va répondre Ngaï pété. Parce que vous avez il faut répondre à l'IT. Nabanzi. Qui est exacté, bon loba, Wechi, image wana exacté. Batubazu no kabiso. Wechi, Nabanzi, Muyibi, Natan wazali ko yiba, tang msusu bamona kaeto yibi 100 fois, mais ceux bakangi yo kaka mbala moko. Nabanzi, batangeli yo kaka, mi bale o bakangi yo. C'est la vérité. Non, wana na kumisi mutu moko te. Na, même oya vidéo.